Comme nous c'est comme éclairage. Balabala eza entrée ya sans fil numéro 1. Ya entrée principale ya sans fil. Mais ezalaka liboso na makadam. Makadam ana basalaka ngo mabe. Dans le sens que basalango ba canal te oyo ko l'examen. Sans fil ezalaka santé, sans fil ezalaka propre dans na yaka. Bon mai bandoko sila liboso ya biso ba quartier to monter na biso moko. Biso ba banga, to se ba msala moto parce que pandemia moto awa ezalaki na 300 francs pour na 500 pour na 1000 francs. Nous sommes en communication avec le motard, nous avons 1000 francs à non. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, chers internautes de la chaîne YouTube et Abisso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous, la confiance toujours. Bozo Pesabisso, vraiment, bozo liker et puis bozo partager, surtout commentaire Nabino. Et tout ça, Abisso bien ma cascar, quand votre humble serviteur et Watakin 24, le lion de la presse congolaise, qui s'allie sous Exode 1414. Puis si ma caméra je suis avec Ndeko José Mbungu et na bien Magali Sanzamé moi na Tchangu. Un grand merci à vous pour cette belle image. En tout cas Boendez à la vraiment Moussa les à la kitoko et ça la rappena bien. Internet na biso né dans le ben na bino car na débit et bon continuer toujours ko s'abonner, ko partager, ko liker, OK tina cloche à notification. Nous sommes sur page Facebook, Instagram et puis WhatsApp pardon. YouTube na mino ya wana numéro bozomona plus 744 obengi pona ba détail mitusu et puis obengi pe na Congo plus 240 ko da moko ya Willy Musheni okoza pe bongo moko ya balé cordon na biso et pona ba détail et puis ba conseil na bino vraiment surtout et kozala pena bien makasi. Donc voilà na simana nde bozomona tout ça bon vers entrée à direction ya Kwamutu na simana bozomona eza bongo boulevard Lumumba et sikawapi et bala monene oyo topé direction monene oyo bandi donc na entrée à boulevard Lumumba aketi na rail akenda na rail to koma pe wana moi katikati malgré rail c'est loin mais na bokasi kaka ya tatanzambe donc tout ça l'effort to meka pe ko koma moi katikati to laksa bino direction kwa mutu nenge koma et kozala pena malamingi et puis na sima ya ndeko Josué bongo siko api direct accueilli si place certaines c'est ça oh to benga ba ndenge ba noma bongo kombo ya sans fil c'est-à-dire ça kombo moko nommé dans RTNC ezalaka na kala to koma pe sikango to kolaksa bino pe RTNC na kala sika pe zalaka mais problème est ça oh to kolobela awa na direction ya Kwamutu ne bozomona bongo chance kaka c'est parce que toza bongo na saison sèche. Nous avons la saison chasse. En tout cas, yango bomoni ba mi tukezo meka moi mukie ko le kapina ba motocycliste bazo le kapé moi mukie mais il y a pas c'est ça que non so qui vous le beti à direction oyo et zalara vraiment mabe ya kosakana te donc ko laksa bino na elanga et puis na bokasi susu ya tatanza meto ko laksa bino susu na saison ya pluie ndenge bomona ndenge to laksa bino comment direction oyo vraiment et comme aliziba ya betesta bana okutoza pembeni donc na yebité vraiment ceux qui ba vivre ndenge nini mais to kosola na population ba bazanzinga nzinga ya direction ya Kwamuntu awa précisément na masina quartier sans fil to sola vraiment na population ba expliquer biso ba pesa biso quelques détails et cause la pena malamingi de na ba binora toujours TV radio te Lucie Nicolas Lucie tout de suite après merci. Eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give an exchange koma koyembisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekolekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya biso donc voilà et là ben na bio lo kwa toza na direction ya Kwamuntu awa alors to mekampe ko sola mukie na ba ndeko kozala pena malo mingi surtout bato basala mingi na nzela oh vraiment ba difficulté ni makuta lango et c'est parce que toza na elanga mais na saison ya pluie et comme rapena moi passé mbote papa comment on est Raphaël Raphaël ça la radiation kwa mtu na sala kaka na matakumu na matakumu voilà tout ça la matakumu maintenant awa na elanga tomoni ça va par rapport ya mbula
Alors yo muto loko sala bosala pena nzela o betel sinon li solo ya direction bo vivane ni so bosala nzela. Bon, direction vraiment na mboula na temps ya mboula vraiment moyen te papa. Na temps ya mboula moyen ezate parce que nzela nyonso mai to na nzela o na ndenga ya kusakana te. Ngoni place o mai to na ndenga ya kusakana te. So ke mboula yeye bon vraiment moyen ezate. Na takumu nyonso ti kuna na nani na tribunal kuna. La dit moyen ezate na temps ya mboula. Moyen ezate pour na mboula. Donc toloba awa sika lim awa et comme appena li ziba ya betesta. Ziba ya betesta ziba kusakana te. Ziba kusakana te surtout place on a télémémoire. Ezam to ce to communiquer na temps mboula te papa surtout place on a télémémoire ezam maya kusakana te. Maintenant bosala rande nini kasi bosala ne pona okima mama yo te ba mai wana tozana vie moko boye aye surtout place o atindi nani atoboli place o pona mai ekotana nani na canal o ezana pembeni ya nzela o mai ekoti na nani na canal wana pona a libérer quand même ni bien azana nazaka ka to azana ka muntu alita te azaka civil ligolanga azaka civil azanga montale na kaka volonté na ye sala ka selon volonté na ye tolo bana mawa na kaka nde akeli bino mawa population et puis na bino ba chauffeur yango atoboli terrasse wala comme ça mvula soki ebeti mai ekota na kati mai ekota na nani na kati ya terrasse oui maintenant koto poto somona maintenant direction ngo ba éclairage public to moni ba poto nango ezali parce que tu es na tango et puis la rapé non pona likambo etali nani poto ya nani ya kurawo ba telebiso et puis la makasi ipela makasi na ndia usana te surtout ceux qui komeka na 18h bon matakumu nyonso komeka éclairage isal bwana pona likambo ya courant bon vraiment moyen ezate bwana passe parce que nzela eza malonga te kaka ya nzela likambo etikala ezaka ya nzela eza bien te matakumu eza bien te ti kuna na tribunal nzela eza bien te toza quand même moi bien surtout tant to na elanga boy surtout komeka na mbula vraiment madakumu baby maintenant bino pe ba chauffeur na mona bozaka na ba association na bino to mona bongo ba ASECO association des chauffeurs et puis je crois que bino pe ba tawewa boza pe na moi association na bino moko boko sala pété de toute façon bo sala pe salongo awa avant que l'état ya bino mo bongisi pour que boza la déranger na maïté et c'est bito ba chauffeur est-ce que vraiment tozana nani na moyen ya usana c'est pas présent parking vous pe ça ba monga parking ata topesa mbongo parking mais mbongo wana eko permettre te mpona yo asala entretien nzela te nzela eza l'état nzela eza na l'état sikoyo nani moyen osala entretien osala ngo entretien na ndeni moyen eza te. Ok, merci bien. Donc tu as toujours à Matankumu donc direction Kumu to sur la bongo na population wo kindenge ba uti bongo détail na bango alors nel bela mino kaka tozo kene toko tambola to sur la pena population pour la kobeta so pena masolo awa ya Matankumu ndenge bazalaka elanga kutu bien nde bazana elanga bazo vivre bien alors ezalaka pasi pena so ba comme na saison ya pluie liziba bete certificat muke bato ya net na film c'est tout juste après merci biso na biso suka ya makambo elike bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo ezalelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso. Donc voilà, nous sommes toujours vers la direction Matankumu, nous avons mis précisément na commune na Masina na district ya Tchangu. En tout cas bo moni ndenge ba wewiste ba lobby donc nzela vraiment ezalaka mystique, ezalaka mystique mais bien nango moi bien nango ezalaka bongo na saison sèche puis na pluie kutu bosana neti na filme. Mbote papa? Mbote. Comment est papa? Comment nanga papa John? Papa John a vendu. Nafanika na Masina sans fil. Ouais, na sans fil. Merci beaucoup. Est-ce que tokoki kozwa moi lisolo muke ya direction ya Matankumu? Bon, lisolo ya Matankumu vraiment linalikanisi boye nango to sepeli makasi po bakonzi bakipaka balabala oyo te. Balabala oyo eza entrée ya sans fil numéro 1, ya entrée principale ya sans fil. Mais ezalaka liboso na makadam wana basalaka ngo mabe. Dans le sens que basala ngo ba canal te oyo kolekisa mai. Siko au fur et à mesure mitukeleka ka makadam ese ekufa nango. Siko etikala mabanga moye mai ekota na se ezate. Yango wana lokola boye na likanisi pona obongisa awa ezala malamu vraiment awa
na mbula mwa traverser kuna na ngambo ezate so mbula ebeti donc batu bakoma oleka pena kwen kwesen na biso bato toteka biloko awa donc yepo sala cop à la direction bureau na nga yango mesa na nga yango na sala cop banda kala tozala kaka succès koto do yo ya Jean ya koto ya Jean pena ya koto ya Jean pena ndenga eyo ya Jean pena ndenga eyo donc olobi que direction oyo ezalaka macadamisé ezalaka na macadam siko tellement macadam ango batia ba terrasse te sikoyo au fur et à mesure macadam ezokende kobeba na bamai nde macadam nyonso ese ebeba nango ese ekufa kala babongisaka na bango yango te lokola mabanga ekita na se mai mwa ekota na se eza te nde ozomona awa nyonso donc ezalaka mai na mai awa kutu bia mpo na elanga soki elanga esili awa do biso milelo na milelo awa nde tozalaka awa maintenant soki mvula ebeti bureau na yo okimisaka yango ndenge nini bon awa baklia balekaka kaka na mai bamosusu batelemi na mai tomasaka mwa basaki likolo awa mpo baklia na biso batelema totekela bango bamosusu balekaka kaka na mai kaka na mai osinyo doma okima kuta eza te bazonyataka mai bongo parce que bato misusu baprofitaka mpe soki mvula ebeti mai etondi bafongoli badale na bango nyonso bamai basalite ezokota na mai bato bazonyata vraiment mai na mai salite mwaye te maintenant banda goudron awa elongwa na comment macadam oyo ebeba ça fait combien des années déjà esali teke mwana masina bon mpo na nga nakoma ata plus de 20 ans ah bon plus de 20 ans plus de 20 ans oyo esi ebeba nango do bakipaka te balabala oyo ozwi banda na entrain nango boye ti ecourba ti eke kobima na avenue de la liberté kuna nyonso yango nde eza avenue principal mais ekufa nango kala ekufa vraiment yango nde ezocreye sans fil salite makasi bongo bato tolo baneti mpe bapapa na biso badepute provinciaux bakonzi oyo basitalaka bongo masina balobelaka bino bana masina au parlement kuna boye bazongaka lisu te bon balobela biso te a vrai dire mpo banda 20 ans na biso wana batikala ata kobongisa te moko badepute bayaka bakosi biso babwaki mwa mabanga tovote bango baleki esili babosani biso donc tozalaka kaka ndenge wana kaka maintenant donc to bakena so baye kaka voter après bazui bapapu bapumbu bazui bavona na bango esili kope pe kufi ti ba renouveler contrat mususu en tout cas eza pena bien te kolanda eloko oyo kozongisa yango komoderniser yango kozongisa yango nde ezalaki nde tomonaka na njili tozomona boulevard Lwemba malgré eza ekomi nango mpe ndenge mais kolandela yango mpena ekozala mpena bien ndenge tozoloba keno opération zéro trou tomona mpena partout na ville province ya Kinshasa ezala mpena malamu makasi kozongisa mpe na direction ya kwa mutu oyo kozongisa yango vraiment ndenge ezalaka à l'époque macadamise ndenge papa oti koexplike biso ozala parce que eza bongo route principale numéro 1 awa na Masina donc yango ekenda mpena ti baliberté akebima ti place o RTNC ezalaka na kala tokokoma mpe wana tolakisa bino ekozala mpena malamu mingi toujours lisu likola lisu merci on se touche juste après merci leki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya se koelekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar mingi ya kolobisa te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow direction ya matankumu oyo en tout cas eza vraiment monene makasi alors tomeki moke tokoti siko na katikati avant ke tokoma na suka na yango bozomona bongo banzela nde basalaka yango à l'époque komona place oyo bozomona oyo ezalaka bongo macadam ezolakisa vraiment ke no ezalaka macadamisé place oyo ma nzela ebeba ndenge ndeka oti kopesa biso auti bongo koexplike biso ça fait déjà 20 ans ça fait 20 ans que nzela oyo basimbaka yango sute depuis ebeba etikala mpe kaka ndenge wana pasi na bango yaka mpena soki mvula ebeti ezalaka mpena pasi esunga vraiment te et alors toyebi ke no à travers notre chaîne Yabiso podcast et bakonzi vraiment bakolanda bakotala koyeba pena kobongisa et kolandela pour que population bazala à bon terme bazala pena ko pardon banda pena ko vivre na ndenge moko et longo bani parce que
ceux qui te côté petit boulevard boulevard on a biso le quoi Lumumba 30 juin et puis surtout même Lumumba cause à la vraiment sur na embouteillage makasté ceux qui nzela au bazong siango ndenge zalaka parce que vous avez facilité ya ko kota pe boye ko kende bongo ti na rail na poids lourd eza na facilité ko kende pena mosika et cause pena bien makasi kaka ndenge zalaka koyeba ko bongisa pena nzela oyo cause la bien na so la pena ndeko na ngai ya manima et ça vraiment malamu mingi ya kosola naye pona kotesa biso mayo nini bamona bongo na direction oyo. Bonjour chef. Bonjour papa. Comment est papa? Comment on a Mike? Papa Mike au sala na direction oyo. Oui, na zama na sans fin na qui déjà depuis 14 ans. Dès na umeli on a commencé 34 ans on a kasa ya sans fil. Sans fil les aka saleté, sans fil les aka propre étant na yaka. Bon mai bandako tuna liboso biso ba na quartier to lité na biso moko. Tout ça en banga, tout ça ba musala moto parce que bandaki na moto awa zaki na 300 francs comme na 500 yoko na 1000 francs. Tout ça ba cotisation na biso ba monta, tout ça ba 1000 francs na biso to saki se mutu ka zelo ye to bwaki. Bon ba député siko na lelo lobela to lembi makama ba télévision bongo eyaka awa. Télévision zo lo ba makama bongo eza tina siko ba konzo ba zaka awa ba kipaka biso te. Donc biso to za pona bino. Bango baza pona biso tokozwa nini tana biso ya kozwa député ko ba trekona bango ko belela bela ba microphone ba wapi tanga ko koma na parlement abosa ni biso akomeka na famille na ye yango to lembi yango parce que o yaki ayo tia poto ake na ye tango ba ye ko ba o te boyebo ndeko tia poto musa ya te a parla nzela parce que to voter a parla nzela po ati makadami rien ba o kina ka donc to lembi bino ba journaliste boza bien pona biso bango baza bien pona na biso. Siko mabena bango makamba ba sala ezoko kisama te bakoya na ndenge moko loba malamu siko liloba bango ezoko kisama te nde mabena bango yango. Maintenant rumeli awa na sans fil oyaki na âge 14 ans lobi oyaki na âge 14 ans lelo comme déjà au delà tango oyaka na âge 14 ans direction oyo okuta ngondene tango na yaki 14 ans direction oyo ezaki moi propre bongo na salaki siko mutu abomaki direction oyo eza Yandre Kembuta abomaki ondeni ayaki aye na tracteur po ezaki liboso soko okutali na se okomona makadame eza na se siko ayaki na tracteur apaloli yango ti na kota IDPS kuna akosi réunion na ye ntango akosaki nga mpe na soutenir aki yango asaki yango na bâtiment aye akosi bato na babassin balipa aye akosi bato na akongo mpona bayaka bazwi bilibeko ya cirage ozoma biloko azali bango baswahili azwi apesi bango enveloppe ancien gouverneur ya ville ya Kinshasa ntango sikoyo asali bongo totunaki mpe question neti osali okokisi kaka awa obe osukisi awa ye alobi te na okontinue yango ntina suka mpo kaka azala ozomona akenda nango te apres ça bango nyonso bakomi na batracteur na bango ya monene na bapine ezotoboka awa batracteur ezokufa awa bakende nango ti basukisi kaka bongo yamoni mpe makambo mpe bimi azwi ni bokonzi avimbi na yake na ye ozoma aparti wana ndenge amonaki sikoyo mboka ekomi poto awa eza elanga awa bo neti otelema ketchup mpe boye rien donc poto ekomi awa na ndenge ya désordre donc place ya otambola okoka te fo moto etambusa o papa malema moto sozo be biso bilamba ba ketchup ezobeba donc awa tolobaki na nzela ezalaki nango mpena impeccable nzela ezalaki mpena kitoko moto ezalaki à l'époque ezalaki na 300 francs à l'époque tofungoli taxi oyo sikoyo tomosa biso bazani bokasa tokomokima kota mpona mpe zani bokasa zela mpe kufi mabe sikoyo tokomobelela nini vitoi kitambo po wana nde nzela ekomi bien wana tokomosalela sikoyo mosusu ya motu makasi bakokendela bokasa sikoyo na biso mpe awa tokimi kaka potopoto na mosala na nga awa na kati ya sanfi ofona bulela mpona za ancien sikoyo nakimi yango potopoto eleki moto ezowumela te kimi mabele na yo moko mpona potopoto ya nzela moosala ya te voilà nakimi mabele na nga moko mpo potopoto ezali donc moto 3 mois 4 mois nini ekufi moto asekosi mango $150 ale 1100 omoni moto ekufi na yo raisonner te moto photo kina na prince yango pe comme zelo soki kina prince so comme zelo potopoto comme tina prince na makadam donc na regretter na comprendre te soki mboka ngo kine ndenge nini maintenant nde bosalaki bongo effort ya kozwa bongo kosomba mutuka ya zelo bosopaki yango liboso kuna olobi tokoma pe place yango tolakisa yango bakonzi moko te bazalaki na nsima na bino to ezalaki association na bino moko bana moto bon na bongo namonelaki nano ya liboso biso association biso bana moto na tosalaki volonté na biso mpo ani tozala bana quartier eza mabele na biso toluka mbongo awa tozwa mpe mbongo awa bon deuxième yango mokanda moko yaki obima ya 500 francs
balobeli biso mokanda 500 francs na tosomba bango oyo ana yaki na projet à l'état mokanda 500 francs eyaki babi tosomba bango mpona taxe ebandosonga biso parking ebandosonga biso mpe na banzela na biso basila biso banini. Pour le moment, tant que le président national a vu ça, il y a calculé la moto. Alors, moni mukanda wana boso bangote. Pour ani nimbongo wana ezo kenda na poche ya mutu moko. Ah, biso tolbi mbongo kenda na poche ya mutu moko ne ba bi biso idée moko ya bien. Mukanda chaque jour 500 francs, alors comme ça soki 7 millions 500 motos. Ezo steka mala 500. So beti calculer 7 millions 500 na journée ezo senga souvenir ni mukanda na 500 francs. Ezana combien? Est-ce que mbongo wana na un mois ba ko sala biso makadami wate? C'est quoi yango to raisonnaki en mode comme ça to banso so mukanda wana te ko bambuso pe na ndenge bongo ba so ma pe mukanda kaka na ndenge ya volonté et te kama de yango wana. Bon après ça to ko mona mokonzi moko yaki awa ya député ayo ba kila paloli suso abaki ma bo place na zaki entraîner na matankumo wana zaki ma poto makasi abaki so deben wana ake suwana pe abaki deben emelika kapa nini to yebsaki o fole de tu na nini faut ko nini o ozwi otayango obeso ati otombola ngo bongo osana kapela soki na kapela minute bongo bazosala po nani mabele atom malikolo po tango otia makadame to koza bien bango siko mutu makasi pe bazo kapela sote bazo ka intérêt na bango basali mo karabia bango nini faire 5 litres à travers musala albi obete maboko ali akembongo ne akena 25 litres wana babataka na kati ya mutu kapo na banje wana to 25 litres on a pe baso 25 litres mazout bati na engine mango tarte bakoya nango batsopi po bakosa biso ba Paul Lanzela to tuna pe bango bokonza oyo sala nini te to awa parce que nzela ezala propre ba potepoto ba nini bazwi ba nini ba mesure ba sala ba terrasser bazwi ba mesure ba sala ba terrasser biso boto oui makambo za pe sérieux o mona ka nini 2 jours ya pamba ali moti lelo a mona la te nde yango wana nde siko to ka souci bon o yango peza ko sunga biso po to moni ba terre jaune ba komotia makadami ba terre ya sika nini de bonhomme awa côté asia nini ya nini ya ba bien nini matete ezaka makadami te bati makadami donc batwana osala musala kitoko biso koto belenge sakuna ba komoto makadami biso koto tozo songa toujours ka sima donc na o regretter ba konzo oya biso koto kwa nini tamba ngo ozo kenda biso otinda ka bango kuna balo belaka biso muta olobela biso azate on a konjuma pa lemba aloba nini na parlement kuna muta oloba vérité azate bakelola la pongi na konjuma ngo pena ya solo parce que bakelola la pongi soki ba yeli susu ndesi ba nga kutuna lobela mingi ba député nationalité ba député provinciaux ba bakita na ba commune tant ba yeli susu ba pesi no ba polwali bon ngasi ko na mona kama be pona nini biso nyonso soki tozaki na esprit lokola yanga ba yebo to bengani bango to kozwa solution siko ngai na ko bengana na be vena lingi na wala tatakono te na boyi yepe aboyi wana to kokene mwa bien siko nga na boyi yalbi ato boyi nga na kenanga siko awoni ezo komoko to sa eloko te soki nga na boyi yepe aboyi atuli wana siko ambongo ne ya moko ya poshi ponga na sepelaka na poto avo sala musala fo mbongo ne ya poshi sala musala avo comme président ou comme nini baluite mbongo na no ezali combien en temps parce que est facilité ne tito za ba bloc belé ba foda comme ezali olingo tia antenne no bon tia makadami awo mbongo alete ko bujenete siko biloko nyoso na lete fo landela kango muke atali antenne foda comme ngatia antenne no wapi avo tia antenne na bongisa en place wana ngo tia antenne et cause la paix bien pour nini et que de très bien parce que tout ça na Congo toujours on a toujours au ciment neti par rapport au bakabanzela nzela lelo kao de yango wana na sepele lo basuka kana lobika ka na pesi bino merci parce que bozo tambola pona journée bozo sope le côté après moto pe alole sabino azati bozo sa makasi po mboka ezela ya kitoko wana mboka ezela kitoko poto elanga tambo koti boye bomoni yango propre après tant mbule koya poto vous comprenez. OK. Maintenant pour notre kabana yo vous allez nzela ko bana bongo quartier 1 na boulevard ko bana bongo boulevard si ndesi na place RTN César na kala mutako futa combien la lelo bon lelo vraiment moto comme 1000 francs ko bana na ko wana ti na ko wana ils appellent distancité 1000 francs ebele voilà eza 1000 francs eza ebele poni poto nde BBC boto soko tana na minute o na minute elangezalité ba place musu etika pe mai eza suk c'était mai vraiment OK pe la bozindi tout après bobimi siko poto wana siko tango déranger bongo ezo bisa siko ba lourement ezo bisa ba transmission o ya makama moto na tena ba na deva TV boye ayebi adete alobi na réseau parce que moto ne bisa bloc nyonso wana siko poto tango zo kota moto koti ale poto tombami ça kai na montagne ni na transmission
au moins transmission moi 2 jours 3 jours une semaine des belé et baby les locaux nous sommes 18 000 francs transmission de bosso nous sommes 10 000 francs 5 000 francs les locaux comme 18 000 20 000 bon tu comprends dès en on a monnaie moto comme 1000 francs na coin tu as différent muké sur bête là 100 mètres pas maté tu ça 1000 francs. Merci beaucoup, papa, toujours un peu levé aux Ananzela, n'a que bonne journée, Moussa les allons pena Kitoko Makasi. Voilà, Wokinenge papa outil coupé ça bon éclaircissement, il y a direction pena Oyo, Zaka vraiment macadam, mais Zaka pena macadam nakala, mais les lobota la binomoko nenge koma, tozo koma pesu na suka wana, toke malé malembe, koma na suka kola kisa pena baimboka, surtout même ba diaspora, bana masina, ndeka na bakaka bana masina, toujours opération bongisa commune, yo bana njili, bana kimanteke, tous les 24 communes au Bazabongo Libana et Mboka et vous appelez Malami. Merci. Merci. Zabiso na biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso na biso. Lelo lelo don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kundi malikolo na nyoso. Pomo sika to wuti nini teto moni na nyoso to sali mekundi mekuli. Forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi. Ikolo na seko lekaba ute bandeli situ benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai. Osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyi. Matoye yoki miso emoni Minga kolobe zate Oteme zate mwe misale monani Minga kolobe zate Touti musika essentiel to komi Minga kolobe zate Ya kolobe zate Minga kolobe zate Ya biso yangoyo Oye za biso na biso na biso Suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso na biso Lelo eza lelo Don't have to wait till tomorrow. Donc voilà awa si ko tozo la sabine za place oyo makadam ezaki kota la paix forme nango makadam ezaki vraiment monene makasti do batikaki vraiment trop d'espace ska ba to benga bon place ba pieto ba koyi koleka donc ezaka pena mukie ezaki pena mukie makasi tozo poussa na susu liboso kuna to la sabino siko wa pesa na moi bo sotement mukie ah kaka na juste na makadam bino bozomona ezaka pena makadam ezaka pena makadam parce que ne aloba na bino kaka défunt Mobutu muto zabanga seko ezaka banda koleka awa soka na RTNC banda koleka awa RTNC akala ezaki bongo na sans fil on va pesa pe combo sans fil parce que bomona ba single cal tellement belé le kola ba poto muso ezaka ba singate et pona bongo ko bona ba koluka bongo ba réseau et koluka ba réseau moi ma belé TV radio te donc na bokasi ya chaîne bolinga makasi ya biso podcast yango tokitaka merci ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kundi malikolo na nyoso pomo sika to wuti nini teto moni na nyoso to sali mekundi mekuli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi ikolo na seko lekaba ute bandeli situ benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso po na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso voilà cher internaute donc voilà awa siko esika et pesa rappeler moi kokoso bande ba imboka ba kongomani bazaka pena na moi difficulté ya nzela donc siko wa pinzela pesa ba pasi awa esika bana motokutu ba salaki bongo bokasi na bango ba salaki effort ya ko somba bongo ben ko somba bongo ben et zelo pour que ba ta awa ba taka tena pe karaté et pesa bango résultat ya malonga te donc pesa bango pena pasi da bozomona bongo nzela oyo ezo sunga vraiment te donc kolandela ngo pena lombango ko pena bien na saison ya sèche boye na saison eza
bien, moi bien, bien pénalisation na bien bana moto ba ko déclarer puis population ba ko déclarer teneka bozomona ceux qui bazo déclarer c'est parce que nzela ils a vraiment malongate donc ils a mabe makasi ko bima bongo vers boulevard Lumumba cause ba transport qui ne bisika na bango elongo bani ba qui déplace boue en tout cas zo sala pena bien te zo sunga vraiment te merci tozo comme ce na suka sika direction ya Matankum awa suka balabala munene o za bon awa na sans fil et bomoni bongo tozaki na entrée tozo poussa na malembe pour que to koma sikoyo na suka ya nzela merci ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mais sikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si tobengama balongi matoye yoki miso emoni ninga kolobe zate otemeza temoi misale monani ninga kolobe zate touti mosika esensel tokomi ninga kolobe zate ya kolobe zate ninga kolobe zate ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mais sikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Donc voilà, chers internautes, en tout cas, na bokasi na bino kaka ndenge bozo fortifier biso côté ba conseil et puis na ndenge bozo tinanga mo na bitina na bino les lions de la presse congolaise et Watakin 24 a suko toza na suka na direction ya Matankumu bandi bongo ko banda boulevard Lumumba et puis ti na suka et puis nzela awa makadam esika pe suka esika makadam suka na bakati kuna place ba mituka bongo ezo viré na bâtiment na bozomo na bongo ezo le kabongo na ba image eza bâtiment ya place ka RTNC na kala ba ebi sans fil quartier sans fil pourquoi benga ngo sans fil ba ko se retrouver malamoko ming surtout les diaspora et vous les diaspora bana masina Petro Congo masina sans fil masina quartier 2 masina quartier 3 en tout cas ba ebi quartier sans fil et pourquoi benga ngo sans fil c'était par na chaîne ezaka na kala RTNC hein, donc RTNC la voix d'Isaïr à l'époque Toloba la voix d'Isaïr c'était ici à Massina sans fil et on va appeler ça quartier Massina mango sans fil parce que ba poto monsieur les kaka ezaka la basingate pour ba monsieur babilu so na lukapona ba réseau hein ba nini pesa la paix kitoko makasi voilà bomoni bongo nzela en tout cas eza vraiment mabe makasi nzela eza vraiment mabe makasi ndenge toenelanga boye soki Yesu Christo azongite toko zonga lisusu pour que toya bongo na saison de pluie hein donc pena mvula pena betaka ya makasi wana oyo pena ezalaka kino ekotela watu na ba palais donc toka to la sabino siko nzela ngo siko ndenge ezalaka na mvula ndenge ezalaka na mvula boki bongo population ndenge ba peseli mela bango ba yuti ko expliquer bana masina ne grande ya masina ba pesi pena ba explication claire de babi que non awa ezalaka bongo makadamiser ezalaka na makadam lelo ndenge commande ko je sais ndenge azo balancer ba image bozomona na place on ngape na zone ya taper za mo pena ba kayasa donc ba kayasa donc il a vraiment que non ezaki pena makadamiser mais lelo nzela ngo beba nango ça fait déjà 20 ans. Dans 20 ans passés, nzela ba kipakango est suscité et otobenga bongo ba pigeon voyageurs vous les députés provinciaux na kitana njili na kitana masina na kitana lemba na kitana zona kil na kitana kasavubu alors tant ba voter yo alozi ba papu pimbwe OK na yo tiki population oyo ba votaki yo kuna komi ko zona mbongo na utaka na libenga na yo tonga ba immeuble en tout cas ça la pena bien te ko lande pena nzela oyo ya Matankumu oyo eza route moko principale route numéro 1 na commune na Masina donc route numéro 1 na commune na Masina awa c'est Matankumu bao ba ebini albena bino kaka bana Masina opération bongisa commune na yo za pena kitoko makasi landela et surtout mimi chez les bourgmestres bo landela bango pena po basala pena misala makasi musala kitoko na ba commune na bango yo ko za pena bien sûr ba tayo o sala bongo musala bomoni wana eza bongo awa eza bongo donc suka donc eza suka
siko wapi Matankuma esuka donc Matankuma esuka awa makadam esuka kande awa mais nenga bakati na nenga bachobo banzela miso ezaza nango banzela ezaza nango wana nde ya makolo pona okene mais si banzela bena mingi mutukele kande yango eza pena ya mabe eza pena ya kobonga vraiment te ezo sala pena bien te population bazobelela pena kolandela bango pena nzela oyo ezonga na ndenge ezalaka kala ekoza pena ya malamu mingi kobwaka mabanga pamba te kobwaka pe zelo te parce que mvula ya makasi ezalaka pena et puis place oyo toza pe non loin vraiment na manjil pour sona kitika na loboko na mobile na kota venu na kititi na suka na mabongo route ya Prince Peto Congo ape Peto Congo dans quatre na traverser makadam ya Peto Congo malamoko na kemo na bongo rivière Njili alors koyeba pena kolandela ngo eoza pena malangi bozomona bongo nzela salité tozana elanga mais salité ya kosakana te koyeba kobongisa et puis biso mongo pe ba petit peuple avant que tobenga bongo l'état baya kosala biso mongo na d'abord ne aloba na bino kaka na mission na nganyoso d'abord biso mongo na koyeba ndeni ya kotenir quartier na biso kobongisa bongo avenue et après ce qui l'état koya et qu'on a pu mal en ming bah écoute déjà bon peut-être ça déjà alors biso mongo te banena na kolandela et qu'on a la peine bien donc toza awa qui bongo na machine sans fil précisément na direction ya Matankumu vous appelez ngo munene makasi direction mo munene et vous appelez kitoko makasi merci on se trouve juste après merci. Voilà chers internautes de chaîne YouTube ya biso podcast en tout cas un grand merci à vous na confiance bozo pesa et puis na ndenge vraiment et puis bozo continuer toujours à s'abonner na chaîne na bolinga makasi ya biso podcast ndé na bala bino kaka chaîne eza yanga ya yo ya biso nyoso ba kongomani donc voilà lelo toi qui bon awa na Matankumu donc toi qui bon na Matankumu ko laksa bino direction ya Matankumu yo bon na commune Masina vers quartier sans fil puis ko bande nango suka esiko puis quartier babenga bongo bâtiment donc bâtiment là eza c'est yakala et siko wapi et ça là qui vraiment donc na bo tinda kana kende partout na kota pena et ça pena kitoko mingi et ba appel na surtout ba commentaire ba j'aime continuer toujours ko liker tout ça na page Facebook na Instagram et WhatsApp yango na numéro bozomo na bongo za bongo na se ba itando iki na bino et plus 44 détails top pour nos conseils et puis pour nos remarques que vous appelez bien makasi et puis plus 240 code mboka ya ulimusheni numéro zana obenga pe mboka ba cordon awa na mboka ya Congo précisément la ville professeur Kinshasa et que vous appelez bien makasi quant à votre humble serviteur Watakin Fekate le lion de la presse congolaise bakisali sous exode na si ma caméra qui ndeko mbungu mona changu na benga kaye liso nzambe ka ndenge za la inka merci. Et pourquoi pas aussi à saluer ba confrère nanga et ba concert babi musala kaka ekoba ekoza pena bien makasi pena mangu ko saluer bateau pena ba soutenir biso lokola les trios d'enfer et les trios d'enfer depuis London City un merci à vous nzama batela rabino kaka bozala toujours kaka ndenge za rapesa bino pena mikolo ebele pourquoi pas saluer mon vieux Charlie Wayungu ya mama Coco Machatima 001 héros de l'ombre depuis Canada et puis pourquoi pas saluer mon papa Simon Fouaka stati à Paris c'est lui aussi mon vieux que j'aime beaucoup trésor et lieutenant de l'homme 1000 valises à Bilama la France il y a maman famille na pesi na mbota to pourquoi pas aussi à saluer maître Jean Foumou donc maître Jean Foumou babia tinda to luka makambe ba lukelo ne makambo romona bongo manzaka na ye pe romona mutu na ye wana vraiment un génie un grand merci aussi à Montréal Doba Sadissa papa na Dornela donc ba un grand merci à vous pour na ba et puis pour na ba belle image vraiment ça là et ça peut bien en tout cas un grand merci ça la peine makasi on peut bazoya kaka belé babonné bazoya belé et pour na mosala donc en tout cas un grand merci à vous et les amis de Watakin 24 un grand merci à vous aussi et pourquoi pas saluer famille Oma madame baza bongo na France baza bongo na Congo et puis baza bongo libanda ba mboka belé ka ndenge za la kolo nzambe ya tata abatela bino en tout cas un grand merci na ba conseil na bino surtout bo profiter vraiment pardon bo continuer vraiment ko pesa bongo ba conseil et pas ya modelo na bino Watakin 24 les lions de la presse congolaise en tout cas c'est bien kitoko. Merci, on se retrouve à la prochaine numéro. Bye.
soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilo